Mbote balandi ya Congo Lokole news.com. Le Congo Lokole eza na Lemba Foire, na commune na Lemba. Précisément na quartier Lemba Foire. Toza na kati ya Fikine. Place oyo milulu ezali, ambiance ezali, donc toza na Fikine na foire internationale. Oya biso Kinshasa RDC. Tokota na kati, totuna ba mama, ambiance ezandenge nini, bazo teka ndenge nini, baje ezo fonctionner ndenge nini, ezo fonctionner ou bien ezo fonctionner te. Totala na bino elongo, total ambiance. Mbote mama. Na moni oza ana Fikine na kati ya kioske na yo. Na eko tuna vente ezandenge nini, est-ce que ambiance a Fikine ndenge zaka kala? Est-ce que ezali bana bo bandi koteka? Est-ce que ezali? Ambiance moko ezate ono ebate soki foire soki nini donc lora raba benga ngo foire ko ezaka foire ya solo eloko malonge ezate kuna eloko malonge ezate awa koteka ezate to vanda journée mobimba bato ata kokota bazate moyen te to éviter soki ndenge nini toko siko na moni bralme zate bra Congo zate siko ba onde na mona ba kotsaka ngwasuma mingi mais siko bo suka nde nini pona mo bo dépenser ba mbongo ebele ko louer ba kios bra Congo na bralima ba kotite wana siko ko makambu ya gouvernement gouverneur donc azana droit plutôt nani gouverneur azana disons parce que eza mboka eza ville na ya Kinshasa yende mutu aza au-dessus à loi. Donc il faut interpeller Batouana, Bralima na bra Congo baya kokota parce que ce bango ba kotite, ba kermesse ezatala ebele, o eze loko ya mboka. Eze loko ya mboka mi batu nyonso bayaka ko visiter. Tandis que ba o ba sali wana ba kermesse wana mike eza ba intérêt personnel. Donc to senga kana André Kimbuta vraiment ameka un peu kota la biso pe kotoyo. Poya malunge zati. Tozo ba Holanda otina mikila poto. Soki message asuke ezali obioza na ndeko pe opesa mbote ka mtu moroka. Oyo linga mingi waza nkata mutema na. Pesa kasi. OK, na pesi maman abotinga mamelen ngiangia. Wastala kana clinique ngalie mambote bele sikazali na mama Nancy na Lemba na Rokozizi na pesi mbote. Merci maman. Bongo ezali awa te. Tozo mona bato na ba mituka bazo tambola biso tozo sala effort. Ozana biloko ya koteka okoya koteka nana kosomba. Moto nyonso azolo ba fonctionnaire de ba kosomba biso biloko ba pesa bana. Ubie bango moko na bandako na bango ba utiliser. Mais moyen bazwa mbongo ya kufuta ya kosombela biso biloko ezate ba mbongo bafuta ka bango te. Siko to kosala ndenge ni. Ata bana ndenge ambiance ezaka bana bazokota na Fikine ko sepela pona mono ozoteka biloko bien awa. Bana bazokota mais lokola bazana mbongo te. Bazo yaka kotambola ka net bazotala ka biloko toche. Neti mota exposer ka biloko pamba de bato bazo tourner batala kaka na miso. Mais biso bato to exposer tozo sepela te. Merci ba message ni asuko pesa na bato o bazolanda biso ndenge ozoya biloko. Si ba organisateur ya Fikine. Faut baso jakake bongo tolingi to organiser makambo ya Fikine. Biso bato to yaka ba commerçante bato basaka ba biloko ya kolia alambi malewa na ye alambi ayena mwa masanga na ye mwa biloko ya bana nde to ye na ngo boye bato bafutama comme ça biso tozwa moya ko basombela biso biloko. Merci maman. Mbote mama. Mbote mama. Na moni ozo sala bilo mo kitoko awa ozo tumba bilo kitoko na moni lelo ba client bazo ye ebele ba okoti mbongo ebele mama tika. Ba client baza pitaka ndela otumba bilo ba kibakita ngo eza vite ba client bazate. Vente zate na Fikine banda to yaki kote kata msuka moko mibale. Vente za na ngote. Bana pe bazokota te pona mona bana balinga Fikine mingi ba parisien ba oba uta poto ba jika est-ce que bazokota te? Bana ba kota ika dimanche. Dimanche neto ya même bana ebele. Mais à part dimanche bana vraiment ba kota neti boye na semaine bana ba yaka pas ka dimanche ba parents même ba parisien même ba tinyo ba zate. Et là biso na biso nde ba yo lela biso. Mais tu ko to mo pe bra Congo ezate bralime ezate ce qu'on ambiance ngwasima est-ce que ba concert ebeta?
Bon, donc début samedi, le concert est à qui faire à bête qui m'a comme tel thé. Le concert est bête à ma bonne, mais tourner va au côté. Samedi, on a un JB. Mais tu es bien, on est total à nan. Merci, maman. Fikine est bandit, mais vente est bien. Donc timidement, les gens entrent, on dirait comme Simbong, ils viennent jeter un coup d'œil. Et surtout qu'il y a absence, il y a deux grands leaders, il y a Fikine, donc Bralima et Bracongo. Ça posait vraiment un grand problème. Donc nous souhaitons que la prochaine fois, l'autorité, il y a Fikine, que Bralima et Bracongo, Fikine peut ça l'impact. Et puis, Batonga biso Fikine ça bien peut ça impact beaucoup ma case puisque actuellement et comme on dirait Kermos Mogoboye il n'y a que des Maléwa, Bloga Golia, Masanga tout ça mais ndenge ça la peine entendre kala Fikine et ça peut impacter. Donc comme reconstruction modernité ali Batonga peut Fikine dans la place Mogo OK dans le moment où tout le monde se retrouve. Je crois que ça impacte bien. Ouais. Est-ce qu'on va passer à vacances? Et belé va à vacances. Ce qu'on est quand même bien des. Oui, ce qui on va voir puisque nous avons un prix promotionnel, c'est-à-dire un prix haut ce qu'on compare un magasin dans la ville un peu partout. Donc tu as un prix promotion afin que tout le monde se retrouve. Donc même avec 1 000 francs tu peux acheter la margarine, l'air aux 4 000, 2 500 donc tu as un prix bien mais sauf que engouement va tu n'es à la réalité. Donc tu as la réalité, bampia gaz ils sont comme ça dans mon boulot. Ouais. Merci, message ni asuka o kopesa na bato bazolanda biso ndenge Fikine ezali ambiance eza ndenge ni do ambiance penze eza biezate. Bon, na sengi na bango baya ba vivre yango en live puisque on a le point de vue nanga. Des fois nous sommes goya boé à CP na et comme nous sommes là, il y a de nouveaux produits, ba produits ebelé que donc on a la promotion de plus que ça télévision mais bango moko baya va découvrir yango. Donc parce que bana, on bana va se retrouver. Donc, bango baya, poser le Congo bien pour la distraction de la population. Donc, j'invite tout le monde, baya va visiter, parce que nous sommes là, permanent jusqu'à la fin à Fikine. Merci, papa. Ndezara pendate, mon boulot vraiment ma casse, Mikolo penda, marché ça vraiment te. Marché vraiment ça vraiment te, bato ba la ma casse, mpiaka ma casse. Vente vraiment ils vraiment te des arabes dans les bosso Fikine mais tout exact. Mais samedi ni concert et bêta est-ce que samedi boteka été dimanche pas la pepa kota boteka été samedi pena to teka pena mais ma casse vraiment ne tout balo teka pena di bosso te teka pena ma casse mais tout sera samedi ceux qui ne ba ceux qui vendent que ça be bani et bon concert et bêta te et bêta samedi non bêta JB na wira siko beta poto mo ba podium ezate Bralima na bra Congo yango ne mtechaka ngwasima siko ba podium ezate obetela ngo ba podium eza ngambo podium ni ya na ibi penda kombote podium to za Fikine ba podium te siko yango mte kotselo te na oyeba merci merci. A bénéficié déjà à Zéla. Ceux qui habitent bien, Azri cadeau d'aller sans problème. Maman, côté cannabis, on te kana ngolo nzambe. Fikine na tour vraiment, en tout cas, toza déci. Toza déci ma casse. Bralima décevoir biso. To te kati. Côté kada on nina mi kakata no côté kaza kana ngolo nzambe kaka. Donc côté kaka so Bralima ezali na bra Congo. Bralima nde azaka na top makasi. So Bralima koti, bra Congo akoti en tout cas to sepela makasi. Le message ni opesa na bato ba Hollanda biso. Talaka ba omolo mokili mobima monde entier. Bon message na opesa kaka baya, en tout cas peuple na biso baya
Bralima appelle à un message ming surtout na Bralima aya kota installer podium na ye poto sepela vraiment makasi dans ba konza ba fongolela Bralima motema to na posande Bralima kota akota poto se retrouver siko bakangeli ba motema Musko to lobani mama nangai to lobanini c'est que ba yokani te Bralima koti te to na posa podium ma Bralima podium ba tseli biso awa to na ngo do esengweza kutute eza to côté bisika to sombi ya cher banda to sombi bisika ono ku to zongi setal ata ku to un quart ya bambongo to bimis na bisika o ezongi te de lo ka esa biso ka pasi yango ata na susika ya Bralima aya kota po ambiance za kitoko makasi. OK, merci. Asuka ya reportage na biso boyoki ndenge ba mama balobi ndenge ba papa bazolela. Donc eza pasi po bomona ke mboka na biso eza na crise. Donc fikine eza te ndenge za kala baje ebele baje sengeli donc baje awe ezali soki osombi moi place na yo otongi moi village na ondet na village ya Vodacom bomoni moi baje eza kuna na ba village mususu baje eza te Bralima et quantité bras Congo et quantité bango wana nde ba taka ngwazuma ana kata fikini donc toyebite ti ekokanga to yebite so fikini yango eza ndeni donc vente vraiment comme il faut eza te bana pe baza penza mingi te ndenge ambiance ezala vraiment eza passe tokosenga vraiment ba mama bazala kondima keti fikini ekangama ba oteka na pesi merci pa bobo ministre wazola yemto azuba image o na pesi merci na ki dit bisengo yende mutu asa coach na biso numéro 1 Congo locolenews.com na pesi merci na Patrick Kinsala yende mutu monter ba image o na pesi ba mbote belé et pas Christian dis number 1 pour anité Fleury ba les combos ceci goza à Londres David Olito nabi ke grand frère nanga ozalelo awa to lo boza na kati mabele banka na kati kin na pesi mbote belé pour l'ambassadeur sikoza à Londres na pesi mbote belé na pesi bino so mbote bino batu landaka biso na www.congolocolenews.com na bosanité picho pacho asotali konko mufiniko de Norvège na pesi mbote Cliff Ndombe Nzuzi na pesi mbote sikoza Philippe Kitusonga na pesi mbote na pesi bino so mbote tomona na mbala sima na reportage mususu na pesi na bosanité maître Adon Senga na kati ya Suisse na pesi mbote belé toujours mangoko to toujours Kinshasa ne tombera jamais na pesi mbote tomona na mbala sima na reportage mususu merci.